TV, bonne émission, Molana des shows, Mala Congo, Molana des shows de Nare, Mala Congo, Molana des shows de Nare TV, Mala Congo, Molana des shows de Nare TV, La Pota Amérique, Molana des shows de Nare TV, Mokili Mondima, Molana des shows de Nare TV, Molana des shows de Nare TV. Bana Lola, Bana Poto, Bana Mokili Mondima. Bon s'abonner massivement à des shows de Nare TV pour la vérité, pour l'émission, tout. Bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows de Nare TV. Merci Naba O Balandi des shows de Nare TV. Sokota Ningamba Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nare TV. Otalakaba réalité Zole Kanamokili. Tu es le sujet, il y a soi-disant Moussou pasteur. Azo Olatsaba maman ndengeni ya kolala na mibali na mbetu. Tope ndengeni mwasi akoki kolala na mibali na mbetu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Zala branché na pesa au détail. Batu batinde ninga ba vidéo o ebele. Kaka ndenge ozomona na cheli o photo wana, ozomona pasteur na maman aye kozwa maman likolo ya mbetu. Maman alati d'une façon moitié ni. Aye kozwa likolo ya mbetu, ye na micro, kaka ndenge omoni wana azolakisa maman ndenge nini balalaka na mobali na mbetu. Yoka des shows de Nare TV, vérité sur vérité, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Nous on est là. Voilà notre ambition sur des shows de Nare TV, des shows de Nare TV au centre. Na ongana ebisonini. Il faut oser la misu ya komona mise en scène, na misu ya komona réalité. C'est ça. Oyebi ko sala ba émission tope ko comprendre un film. Ezo senga mutu oya sala mwa cinéma. Aoki ko leka rapidement na koyeba ke o ezali mise en scène na o ezali réalité. Mais ce qui au sala cinéma te, il faut faire attention même temps tout ça la rapé ba émission. Il faut tout ça la attention pour ba erreur pesa la par rapport ya o miche moni nzoke za bongote. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Mais c'est au bon moment la photo oyo a pasteur T, ça c'est un. Premièrement, aza pasteur T, je dis bien aza pasteur T. Eza film, pourquoi on a bien un film? C'est-à-dire, eza batumsu ba comme ko sala ba baise. Comment dirais-je? Ba comme ko sala ba baise, c'est-à-dire ba sali ba monter moi film moko muke ba lancer à l'internet pour salir aussi les hommes dédiés. Tu connais ça en vérité. Il y a des gens au bazo sala ba film na bango. Du genre pasteur ou du genre église, balancer à l'internet pour salir les hommes dédiés. Nous on est là, rien que la vérité. Bisoto lingi vérité ndezo place, lokuta et longwa. Voilà bisoto zawana. C'est-à-dire film o no zomona monsieur oyo kaka ndenge moni wana na chapeau na ina micro, aza pasteur, c'est-à-dire na examiner film oyo bien, na examiner morceau ya vidéo oyo bien, 1000 fois même. Et j'ai vite compris que eza pasteur te yaya. Eza batu basali morceau ya film pour salir les hommes de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui t'okei par détail, il y a que la film o nenge basali onto morceau ya vidéo o nenge basali li. Tala likolo ambe tout temps mwana mwasi wana lali. Mwana mwasi wana baza, je peux dire baza na kati ya magasin. Soko tali de gauche droite okomona ke baza na kati ya magasin wana batekaka ba mbetu. Batekaka ba rideau, batekaka ba coussin. Tu vois? Eza magasin moko ezoteka biloko andako. Mwana mwasi wana bake ko tourner film wana na magasin, esika wana film wana ozomona vidéo wana ozomona eza magasin. Eza église te batu babi non, frère, tala pasteur oh vraiment na kata église. Yango bilo musu soke yebwe keba ya yo ya mbangu koloba pa obimi libanda. Olobi bilobela, olobi sotis okosi batu. Voilà pourquoi des shows de Nare TV, yaya tozana mayele, tozana ba enquête. Oh ngana koloba yaya eza vrai. Avant ngana ya ko sala émission awa, c'est vrai. Soki na lobi eza vrai, eza vrai. Soki na lobi eza faux, eza faux. Moi je vais dire quoi par rapport à la vidéo? Vidéo wana soko tali on bien ba tourner on a kati ya magasin. Magasin wana bazoteka ba mbetu ba rideau, ba couverture. Soko tali bien na vidéo wana. Na gauche ou soit droite, je ne sais pas, ça dépend ndenge yo zotale lango gauche ou droite. Okomona ke caissier moko aza derrière. Caissier moko aza du côté gauche, je vais dire. Caissier moko aza du côté gauche, moi na mobile moko aza na caisse côté gauche ou droite, ça dépend ndenge otale la vidéo.
ozomona eza magasin kesi yango wana koto eza na ba mbetu eza na ba papier publicitaire ya magasin koto muso ozomona ba rideau koto muso ba coussin tout ça na mbetu wana esika bazalaki est-ce que na église bayaka na mbetu te bara ko enquêter ba vidéo okuta koto muso na ba émission mususu bayeka mbango ba pasteur te yaya to yebi ba pasteur ba osa mabe na bango me yaya to lo bande o eza mabe to lobi mabe o eza malam to lobi malam c'est-à-dire vidéo wana ne bozomona na l'action ba photo pour comprendre vidéo on a lobelela soki yo moni yango na nte vidéo on a oki kopesa na ngai otala po eza na gravité moko te oyo na lobi na oki kopesa otala mais ya buzoba na kopesa yo te ya impudicité na envoûtement na kopesa yo te mais o eza nango simple vidéo eza kutu na mabe moko te kesho eza ka nini baningi ba salir ba pasteur ba bebisa ka réputation ba pasteur parce que eza na batu mususu baza derrière ces choses pour na koluka ka ba bebisa réputation pe ya ba chrétien eza na batu mususu baza derrière makambo pour na koluka ba bebisa réputation ya église eza na batu mususu baza derrière makambo bazoluka pour ba bebisa réputation ya ba pasteur. Nous on est là, rien que la vérité. Yaya, o eza rouge to bengango rouge, o eza noir to bengango noir. To changer malobate. Voilà nous on est là. Voilà pourquoi j'ai dit rouge comme rouge, noir comme noir. C'est-à-dire vidéo batinde ngango ebele. Papa loba makambo eye makas, makambo eye na mangomba tala pasteur azolakisa ba mama ndenga kolala na mibali na mbetu. Non. Na ko répondre yo boy aza pasteur te eza film. Zonga lisusu tala vidéo o bien. Tango ekola musa mama ona tala attitude ya mama ona. Mama aza na attitude de film, aza na attitude de théâtre. C'est-à-dire bazo sala théâtre ou soit morceau ya vidéo oyo kozala bakata ki on a film moko quelque part nde ba lancer na internet. Et le mal ané na mutu oyo a interprété vidéo wana. Mutu a interprété vidéo parce que bato ba oloba na kati ya vidéo maloba na bango ba tia ngo silence. Mais mutu nda interprété vidéo na français. Mutu asali erreur na kati ya vidéo wana po bato bakabola ngo na réseaux sociaux eza mutu ya interprété. Et tant oza ko interpréter maloba wana ozo ko loba ndengo wana ozo ko induire bato na erreur yaya. Oza ko induire bato na erreur koto zu morceau ya vidéo wana yo pesi commentaire na ona ndenge no ya ko loba ke tala pasteur na kati ya église azo sala boyena. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. To tika ocha confusion. Yaya soki likambo eza vrai yaka loba ke eza vrai. Soki likambo eza ya lokuta yaka loba ke eza lokuta, c'est ça ekozala bien. Mais za mawa pasi na soni na ndeko oya sali vidéo wana aza ko interpréter na français contre les pasteurs. Non, tu as mal fait. Mutu oya sali vidéo wana côté vidéo et outil. Tu as mal fait pour avoir interprété la vidéo contrairement y a par rapport ya ndenge basala ki vidéo wana. Tu as mal fait par rapport à interpréter la vidéo contre les pasteurs. Non. Papa wana aza pasteur te wana eza morceau ya film soit bakati yango morceau ya film ekoza film ba nigérien ou bandeko ya Afrique centrale parce que na moni ndenge ezaleli soki eza ndenge wana te seke bato basali exprès basali kaka morceau ya vidéo wana ba interpréter ndenge ba interpréter ba bwaki na réseaux sociaux. C'est malheureux. To tika osala biloko ndenge wana ezoko tungisa ba mama or que eza bongo te. Yango ba mama bolanda des shows de Nar TV biso awa kaka vérité. Soko za na morceau vidéo wana mwasi aza likolo ya mbetu. Pasteur aye aza na micro azolakisa ba position nyonso ya mbetu tout ça ndeka na chilo ba photo ozomona wana eza vrai te, eza film, eza théâtre. Aza pasteur te eza nango mise en scène eza ka ba vidéo musu ba obwaka peka ba pona salir ba il faut tenir compte à ça. O eza vrai to lobe eza vrai, o eza faux to lobe eza faux. Et ça li mawa passe na soni komona ndeko o yazo ko interpréter na kat que non tala église ya lelo ba pasteur to komi wapi nzambe boye ndeko yo peta ngoza ko interpréter vidéo ya bongo o sali yango sur quelle intention pour salir les pasteurs o sali yango sur quelle intention ya kotia équation na mitu ya ba mama. Parce que soko tali maman ona o bazo sala eba pratique likolo ambetu. Yema okutu maman ona ozomona te kaza na intention de film. Ozomona te ba acte maman ona azo sala na kati ya vidéo wana. Eza film. Aza sert de l'église te, aza pe maman te na kati ya église. Eza film basali. Tala attitude ya mwana mwasi wana ndenge azoko tala attitude ya mwana mwasi wana ndenge azako comment dirais-je? Ndenge mwana mwasi wana azo sala devant pasteur wana ndenge azo ningisa nzoto na ye eza pasteur te yaya eza PCR te eza film
na lobi eza film ko s'inquiéter na vidéo wana te eza fausse vidéo ba kosi bato eza église te eza shop eza magasin batekaka mbetu batekaka rideau batekaka ba coussin ba mambo ebele na kati o ka yo ebinenge za na magasin soko tali vidéo bien okomona ke eza mbetu na pembeni ba rideau ba blo msu na sima kuno zomona guichet mwana mobali azali avandi na guichet azoteka donc voilà vidéo o ya botika ko s'inquiéter nango na nyana lobela ngo kala mais le quoi tozali na ba émission en show moyena na zwaki temps so le lango te yoka benga des shows Denar TV numéro na ngo wana tindela biso ba événement benga ngai pesa ngai histoire ya vrai o ekomela yo ndenge ekomela Eliane yo pe benga bimise ya yo awa to lobela ngo ekosala bien benga biso na ba histoire nyonso ya bien o ya vie o esalama pa na yo to lobela ngo ndenge ekomela yo ekomela ba mususu te. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV. N'hésitez pas numéro na ngo wana gravé na WhatsApp benganga na koyamba yo tinda ba preuve tinda ba vidéo benganga na téléphone yebisanga histoire eza nini na yana lobango awa na chaîne na biso poto aider bato baleka na comprendre mambo mabe o ezo sala mana CC. Voilà autre ngai tu yebisa bino yango wana par rapport ya vidéo wana tolobi vidéo eza faux eza nango magasin eza shop yo somona ba memi mbeto munene ndengo wana église ba vidéo msusu potala ngo il faut comprendre yo moko mbeto munene ndengo wana ba ye nango na église c'est que pasteur wana za na mbeto de na bio to ndeni ou bien pasteur wana za déjà prêt pour la ba maman ou bien ndeni non eza mbeto ya munene mbeto wana esika wana les églises te parce que zolo baki à l'église muto azoko interpréter à l'église non tout tika ko sala ba interprétation ya buzo babwe muto asali mabe muto ya interpréter vidéo wana na français abakisi makambo o eza na kati ya vidéo wana te vidéo eza ki conçu pour une autre chose yé pa ya lobeli yango na façon na ye yango epesi confusion. Mais qu'est-ce que je veux dire eza vidéo ya lokuta eza église te ya église na mbeto munene boy bondi mama msu pe facilement te mbeto munene boy pasteur ngwa ya na mbeto munene boy achaka na église ba cheke on côté ni mbeto ou bien ndako munene ndengwa neza pa nani et puis maman ngo ya nani mama nini wa kondima batike mutakala ndengwa na kati ya lingomba po batu batala kaye ser ni na kolinga batika ye moitié ni ndenge batiki mwana mwasi wana asala ka babiloko ndengwa na pasteur oui on a disconvié pas ezana batu mitu elekana ba ko sala mais tu ba ko mona makamsusu donc eza vidéo ya lokuta bomi tungisa te des shows Denar TV ya ekolobelango parce que batu batindi yango déjà belé mais nazali na temps lobelango te poto zaki a show sur Eliane yango tozongi siko na ligne na biso ka nde tokenda nango tindela biso ba masolo benga des shows Denar TV pesanga lisolo to beta lisolo ekosala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché émission mususu ezakoya ciao. Des shows Denar TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Des shows Denar TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba.